chuna ndako no mona enda akoma e omona kinda akoma ki o gel choix camarade na to wanda ozane o sanchu penza ke mutu santé zo sila ba beta ke biso ba vina biso to pona via choko biso bata choko so beti biso e comme mauve tam c'est salivaire gel comme ba mauve ba vert on dirait c'est nignon o beta ke o bala yete famille na ye ba yebi yote papa ozui quand même moi sango atela nzoto fele ernyo solingio mateli respecta tati poso mateli chel e obimsa dollar mais wana obimselo te pona bolingo mutanzimi azala nayo après lingio komisi skolo kwa mwelo mo okomino ko binga ba journaliste mosusu olingo sasa bomba ki bombanda tam susu na ba grosse muli ok grosse muli a camarade na ye o tinga na kofi ndenyo solo bananga ngana yebita loba ke yondo zo informinga ngana yebi faire go la musicien ya wenge 4x4 président wenge anezala papa chéri bango nyoso babenga papa chéri président ngana yebi héritier wata na vie na ye o eza lokola souvenir à vie ke mbala liboso asimba micro na vie muta simbi se papa chéri Ken piana na problème maboku ya kwa mécanicien 2018 non le m'amener sinon maboku ana un problème maboku en fait pas que si on a on le ba simili qui est hypocrite pour azala ser na biso avanda na biso ayebi ke Karina lo ba mingi mamu amalam ayebi pe ke lo ba kate mais hypocrite mo na mabe preuve ni bo moni wana zone ya comme ba vérité oza hypocrite po bala nga bo omoni donc pour na lo ba ke ngana za kutu même pas na intérêt à koko sa to ya bagisa po ba chelinga mundu kite so na lobby vérité muta obetanga zati ce qu'on a na masume bele pa nzambe po ni na bagisa su masumu donc ko bagisa su masumu te donc o ngana yebisiyo yango wana vérité donc net nga Karine batikala kote kangate nga Karine nanu na teka mutu na vie te donc lingala kutonze ba doit comprendre bien te yo monika mamse comment pe ba lobi likambebi ki alokuta o répondre te occuper pete ba to aloba kite non loba te po non loba nini eloka ya lokuta po ba se justifier na likambo yebi ki eza vérité o eza bongo donc eza non ba n'importe quoi tindika butala ka yanix topika babina tindika wana merci na ba vienanga ya prêtre babina moni papi keli refait qui sont toujours à Londres wana babi tindika makabundeza yanix topika o ya bino obo mesana toujours ko benga ko tuna babi depuis 2017 on a vraiment menacé na ba téléphone be bono benga yanix topika lukela biso Karine Mokonzi la baronne na salle pe fort ya ko lukaye mais toujours na 2018 ko soana na kati ya émission na biso na kati tindika a ya bra mutu tout ça ennemi ya mutu so moni ke no ma mutu ko loba a choqué yo benga yanix topika numéro affiché wana au petit droit de réponse na yo naza déjà na Karine Mokonzi la baronne na bani bonjour bonsoir. Bonjour Yannick, bonne fête. Nabatu nyonso o balanda tindika. Donc celle-ci tes informations à source quoi. Donc voilà. Voilà mais tout ce qu'on a manqué par rapport à 2017 Karine Mokonzi 2017 c'est le kindene. En fait pour nanga 2017 bilan est positif. Donc on ba merci na Nzambe et merci na Batu. Oh, pour Nzambe so pambola kitate apambola à travers batu donc na batu Nzambe pambolinga à travers bango ba héritier wata ba viena choisi matata ba fait rigola ba viena ngai ba Fabrice Ante cabos américain ba papa chéri JB Piana ba viena ba Gochu mascotte ba monstre d'amour ba junior Kabanango Kocha donc ba Germaine Olunga maman présidente donc baza vraiment ebelé au monde qui Nzambe pamboli à travers bango donc merci na bango. Merci na bango mais Karine Mokonzi événement ni oyo au CPL na on apprécié quand on était en 2017. En fait événement on a CPL na monté en 2017. Moi en 2017 on disait na CPL na mambunyoso. Na CPL na mambunyoso 2017 pour nanga eza animo na okyo bosa na té parce que Nzamba il vient na ba façon nyoso na sa ki anniversaire moko o isalama ndenge na lingaki malgré que naki kutu na ba moyen mingi te ba fan na ba tikenga te pona bise ba on obise fit nangi bima bebi no bolba bolinganga donc il faut fêter ça bien. Dieu merci que les kanaki bien ba baye ba le ba meli biloko etikel donc ça mène à posa nanga et 2017 eza année honnête na sala qui na fait rigoler le premier soin et zala biloko banda zala fait rigoler te mais banda zala Hervé go la banda botama asala ngonante alobarate zandingi na ete ye musani ko imba mezamba liboso na vie nae azwa occasion ya koloba ke mukile kamwa donc pour loba ke kana 2017 na 2017 eza année o
nakenda na komati New York barifulanga en fait na cha souci ke barifulenga mais na longue New York na koma Belgique modèle bat senganga ba photo bat bazo senganga autographe na signer autographe msuna elamba muto moni muto bi na meme agenda langa te ya signata awa oh nebise me sobo sukolo abi ata ba ko sukola mena kitaka ka dans na ko sukola on te kan des saletés na komiki na longol na gumbi na zonga na ngopoto en fait olena za na souci ba refulenga na 2017 dans nazo esenga mo na kat avion na beta masolo nazo seka ko to yeba teke ba refule on ole na cause na mutema no sepela te on ba projet que non États-Unis au sala bona kanga ba photo te na lela lisute parce que net singa moko na mtu nanga na skala on cha calcul teke na États-Unis na kindi la on ndeni. Voilà. Donc pour nous baquer pour nga izande na biso ki ndenza mapambola rabatu ke porte moko yena sala rana héritier wata a sepelpe ki yope karin to kende. Donc na cha souci te na skala olela na mutema te me naza mutu tellement que na mutu. Donc moi pas si meki andeni na komati abazung sanga. Mais yana biso ke RK na longwe New York na zu vol na komi Belgique. À partir de Belgique ya on mona ke na koma kini ba bona banjo sa ba émission ba bona banjo sekana bat baka mwanga. Donc en 2017, on a déjà événement à Olympia. Ils ont dit Olympia comme Olympia comme permis de attaquer poto. Et le moins c'est genre Olympia comme qui avant concert Karine et Foya, Karine Azoya dans Nalalate et comme il est 10 juillet. Bat bon mon ngati, be monsieur zo salama na ba page zo matezo kita Karine Azoy vol lelo, Karine Azoy ba bimisa na ba photo na kenda Dubai na avion. Ba ti Karine a déjà na avion Zoya. Mukile télémiso. O sa so be point nini, to kene aéroport Goyamba yo, au comité. Oh, exenga na save non ya. Na page boy ba chaki. En tout cas, dans 2017, pendant que Zaki Moni, année moro ya show et non qui kolba Ezaki Tomsou année on a comment qui Tomsou à l'aise na RTG parce que na bandi RTG à la fin il y a 2016. Mais en 2016 na qui le quoi genre stagiaire le quoi bon mekao parce que le salana pour nga RDA na yaka émission liboso ba isa nga na salana nous na tourné avant mais na lingi na tourner avant madame Christelle Obité sala en direct babité ya lo ba mingi lo ba mamsu na TV quand sur internet ou TV censure même si madame Christelle Obité pèse confiance eza TV antenne yeba mambolo ba plateau ya ngwana donc na bande ko sala mesa chaîne na isi kalitona mesa na kana ibana na batu na 2017 ndene équipe nza ko vanda et lesquels nga na première année nanga komona que na fin nango RTG bango moko ba kolo chaîne ba responsable ba est meilleure émission en 2017 Ezaki Gare Centrale. Donc pour nga Ezaki c'est mo ya positif pour nga komona que Gare Centrale ezaka na inane na quelques mois. Mais lelo mutunyo so bi kombo Gare Centrale pour Gare Centrale ya na kombo nga na pista. Ba c'est nga émission dimanche yango Luka kombo. Na bi Gare Centrale batuninga pour ni Gare Centrale na bi pour Gare Centrale les arrêts. Joueur akoya pasteur akoya saper mutunyo so zaka na repose de transport. Donc mubna shaer awa ko te kabilo ko ni wana do biso Gare Centrale to yamba mututu. Même si nga OK, yango bongo na émission nga za moi des ordres. Au moins nga on azo tout na question koto azo kota na plateau pour eza kombo nango do kaye de cherche nango eza bongo liboma koto bat ba lia o alobi boye non ba pio malo bateyo déjà weleli donc eza bongo yona ebiso ke ce na bina bandati mois janvier. Donc là ezaki année ombali bosona nyata Angola eza na muki donc eza mboka o visa nango eza pasi kolekana visa poto po Angola okozata na mbongo ba pio visa te esenga ka ba discours ebele parce que soza na Angola waka na $2000 au Cotino Paris mais biso ana kini dia po kinde ya 5000 na ndenga le lotam su mo mutama bezui moi mutama so OK pia 4 millions mo mi sombela billet air pour mi sombela billet ozonga kana ba 5500 donc pour na que na visa na pasi na tikala ko nyata ambassade te na 2017 nzamba élevé nga batbanda ko banga kala Karine voyager le langage échange et comment que te azalande na mutukati donc pour na que ngese ngona ngeza que malé mbeza ko escalier na o mata langage ba te échanger lobeza ki Karine ndumba te akoma fiancé. Donc et c'est on a pour lobby zape qui était à bala te Karina na mwana moko nde Karina abwe et c'est on a kolala kola mkanza mbot quand donc pour année 2017 na habité na vie nanga toujours dans la baronne toujours continuer merci mi mawe tu na Londres wane puis merci à Bella Dinganga à tota la pebiso mon père manager collection a depuis Rabat bamboti na yo ebele Ben Billy pe na Bruxelles bamboti na yo ebele tout ça toujours dans la baronne mais Karine Mokonzi olobi que non batu yani ka obwa ka ken oba yo leki biso tout na succès na internet ya solo wala ken piala tala mutu munene yo ken piala obi la baronne OK la likolo to so la to balembe
oui que non par exemple événement marqué pour ça événement au lobby ça que Jésus de Nias à l'obaratel ba une émission mais pas événement au même les problèmes que non à côté prison pour nayo malgré yo comme ça événement moi ma case première soin. Non Yannick, en fait Tom sou bat bazala informer bien té atkala côté prison té une minute té. Bato ba côté té zela atkala la té. En fait, biso batuto yebana bat balobanga mangam bino muta mona kiote Yannick. Mais loko atam so monika na photo ke Yannick ala te chemise mo boyemba mo te chemise ani Versace te zani nyo ngape na zana ngo. Mamona ote. Tom su yope e Versace te me ekokani nde na Versace. Donc pona ko baba ko yebana to mi mangam. Faire rigola tikala olala te. Jour baba faire rigola alala ezala jour ngo tokyo kotika héritier na njili amati avion tozana ba bibi kapinga tokenda repa faire. Je bakanga que non fait à côté mais mon ati ba image ba photo ezali eza na internet pour mon te fait rigola ba image te mais ba photo to mona ba photo so ba publier te nakasho te ba funda ka ite te ko funda oui mais ba funda ka pour na mambo émission na te en fait papa chéri mda sala intervention pour abi ma place azala gana ba papa chéri baza non que le baba grand frère et mon père non que le baba papa ba fait rigola et non le papa le quoi mutalaction musala fait rigola benga papa chéri président pour faire rigola zana wingi ya 4x4 yimba na image mode to yibe na maison mère wana lo ngana to yibe to za conscient Yannick koko tsanga te ngana to yibe ndeni ngana yeba ka faire papa chéri na 4x4 ngana yebeli yesu na maison mère nga Karine na yebeli kuna ngana yebi kuna tout ça non c'est que bota la ngana yo c'est comme si o mani Yannick oti ngana kosa ndeni ozolo banangana ngana yebi ta loba ke yondo zo informinga ngana yebi faire rigole la musicien ya wenge 4x4 président wenge ana ezala papa chéri bango nyoso babenga papa chéri président ngana yebi héritier wata na vie na ye o ezala lokola souvenir à vie ke mala liboso asimba micro na vie muta simbisa papa chéri. Donc yo ato yo simbisa mbaladize souvenir yaka yana tinde to ana débit yani na site o émission liboso na sali na yo Yannick. Donc na koki pe ko sala ba émission mais pour nga na souvenir que te na mois de janvier na site émission liboso Yannick mutayambenga. Donc pour na luba que oh nga na ebi nga na faire rigola ko longola 4x4 maman sala orchestre alors le bon moi tout le monde la lokuta la baronne oui que non tout une histoire au moins azali au chef de caisse ya maison mère tu que non a oumela qui permet na wera ou même la poule comme tu as attaché des presse à salle 17 ans permet les rois de la forêt le robot ya 16 ans pardon ah ouais tu sais qu'il faut na tout na papa Hervé faut na bengena tourner tamsu nga bisko tona nga zaka wapi nzambe non Karine mokonza memelaka ba mission mingi ba conflit za mambo solo pe te ya vous en a fait éloquer les problèmes aucun hérité si le lona na père ne kontone simba le souteka pona yo loko betaka te bambote na ya bintu mama hérité tika kolati sa bilati alata père. En fait, non, Yannick, il faut tout le bras pour mon junior kabananga monter ma chimène dior babo nani place bolana mère couple ya ba joueur tout babalabo skizing et tel kangamo. Omoni place bolanda biso hein balinga ba question boy pour bango balinga vraiment koye parce que bango ba batabali moyen poser nga question zati yo tout na boy na bi ke ba Fabrice Mbimba ba sepila. En fait, elo non que biso ngana mema conflité. Ngana na problème o Yannick na zande mutu ya esprit omoni esprit na non na lekina ba mbale bele Yannick omoni ngata na kufa mo chesi na bité etikalité et boyo kanti e apamba ke Jésus des nuances banda za la faire rigola banda za la Hervé alobate era oki posta ko loba po ani alobika ke na loba na micro Karine ayebi ke Karine o ayebinga avanda nanga po ba yebinga journaliste ti ba yebinga Karine mwana moko boy ba ya ko yeba ki Karine mokonzi na nga après na ko ne to ko yaka ko ko danseuse na la samba c'est babi na yakana comme danseuse dans la samba ba kosi na ndon yande ba répétant qui fanatique mais na za mo mkino kima ba classe na la samba so na yel ba nosko nde vérité pour nga na kosa na pasi ba tumsuku na la samba ba ndoka nsanga shege po mono na blebla ayaka o yaka la samba miko so kota classe c'est qu'on a ba parenté ba balanda côté or ke nga siko za ka ndenge nini ceux qui na kimi classe na bande ko ngaba oyo bati ngana ila samba na ndako baby na classe 14h ekoki parce que biso classe ya ndosi la 12h beaucoup ti cours 14h ici ce 14h ekoki na zongi ndako baby kake outi classe siko na ndako pe ba komo kake to mona Karine na la samba ba na quartier to mona ba yana ngande jour ba ya ko landanga na piquer pa basoda ne jour la samba mumba ba ke Karine ra mwana ya général ba ka moi
muta telemaka mon petit na biso to tinda ke o comprendre donc wana po mona ka ke ngana na kosa te donc ko kosa te ba nga bote ba ya ko iba ki Karim Mokonzi après na yo comme journaliste après mais bango ba nga déjà pardon chérie pardon Zéla voilà on comprendre Yannick donc pour nous que ngana zande na esprit au moins esprit ngana ebindenge basenga pardon te non ba ko senga pardon ezate ke na salio mabe na encore na bo senga pardon te na kibomoto mais na bi pardon na ningi ko moni ya barando na biso ba mam na biso ba émission bo te na bi na ngandi basenga pardon te na bi ndena ba te ya tika limbisa te obomanga siko yango mona Jésus de nyanse mo era ngalo ba mamobwe abite mutoko peze marambo e ya buto ya moyi atali na ba journaliste et puis atali na ba basi abika ke ya Karine eza ba problème te et mes mains na cachoté et ba convoquer yende akepe à se présenter il y a eba qui peut-être que ba convoquer pour une émission a comment ba contrat moko ya kala boye pele lui ici la atikala kolala atajumote nde na rana héritier wata natikala ko mema problème mon côté mais na kokolo bateke ba problème izanga kate ezalaka parce que toi batu place bat basa il y a toujours de problèmes ate okimi ndenge nini même yo yaniki obilelo na vandaka na olobisa Karine tetam susunga na oleka na nyati yo problème e bandi poko lo oni obebi sketch nanga poanyo nyatinga donc place bat basa il y a toujours des problèmes bat mbazora solution donc pour nous que oui na la team deux fois il arrivera pas ba problème maintenant et comment na ba problème te que tam su pas pour raisonner que Karine a soupe mbe na te et puis ba problème na biso bien na wizaraka ya musala ketam suna salelo mo Karine osala e poani mais Dieu merci que asimaka toujours asipotaka ke na salelo mo boye mo biso prochainement ko sala ngoti mais ndé po selbe no côté et les katoke na ngobo au monde pe ke ima mba kasho mata kita ako dans ako non lani la baronne asipo hérité watana basipota bakamsona par rapport ya nde batu misubi baninga no misuba confrère na ba grand frère na yo ba conseil misuba kima ke no ba kima pour na Karine bo mabina malamu na supporter ka Karine parce que comme on appelle ya attaché de sexe la n'a répété par rapport à en fait ba kima po a supporter Karine ba complexé Yannick les lobbies sont sondés toza boye mutu lokwa papa chéri bibi kapinga ka attaché de presse na pas chéri figuna pas chéri fakimi kota wata chez papa chéri bazala kokate et pas wata pe ngana yaka chaka mtu makasi mtabengana ete azani wana t'inquiète bon grand fono ken pela mona soda au monde est-ce que pas karma papa tu comme attaché des points à karma pas ken piana ana problème maboku ya kwa mécanicien 2018 non m'a amené sur non maboku ah non problème maboku en fait mais na pia mbote na mwasi na bana on comprend donc pour nous le bana que oyo bakima eza complexe yani ki yo ndengo za lelo na monyo okomi attaché de presse à papa chéri alinga lokwa na lobana atena Yannick ngana kimi papa chéri po Yannick azana o sait que na sentir que Yannick ana makambo lekinga donc complexe wana ngamo esalinga de yana mi benda po na otaka papa chéri ngana Yannick pona papa chéri akoko pona te et alors héritier wata akoko pona te bango bazana pona batu nyoso pona presse nyoso héritier wata so azana problème na musicien azana problème na journaliste te siko soki biso ba journaliste tokutani ata 5 to lobana raté allez yomba mo okimi leader ana tamsu yo lo ba vienao tamsu battre la relation non nga Karim Mokonzi ko nga yana nga biso lelo no ba no na micro no Yannick ba o ba sala ngo eza complexe à part complexe eloti preuve ni que nga na complexité na sala kangoti nga baba ndoza na fait rigola lelo to sukapi présence na nga bakima bokimi nini nga na za nga attaché de presse wata et pas faire revient nga na yaka rap pour na sepela nga na barumba mo pe boye moi concert pe na ye mais bino bokimi nini yo za soi-disant attaché de presse vanda na ngwende no lelo pende na rapena wata ba journaliste msupe ba yaka rap ba msupe ba yaka concert sur la té wata pas bois kaka est-ce que nesi ko lokwa ba ye alenga pe na tali ba ye 2 fois 3 fois na kimi c'est que na mi yebita non ta no relation ngana wata natali relation ngana faire na baby sango pona lo bana atina Yannick po Yannick aza attaché de presse à faire to po Yannick aza na BCB genre n'importe quoi par rapport à ça yo pour ndemo baby sa relation na vie na yo rambo sa relation par rapport pour na makama Jésus po yo na mona ba vidéo na mona ba vidéo pe yo na ba photo que là c'est na mon fleurir pas na so na restaurant na ville vie lo ba master na yo master par rapport à quoi toi ba collègue yo masoto beta toi ba master vie na par rapport à na maman ni na papa ni komboka ya Mokonzi onde bosangisa biso yeso Mokonzi ngape Mokonzi te vie na ngati ngaba vie na ngaba bongo te
bavino banani kasi nga bavie na ngai lokwa bagi mokonzi basere na nga bamiriam mokonzi bavie na ngai bachoisi matata bakabananga okosha motema chimene dior bavie na nga bakabananga mpo soki na asili kia la baron na oloba naoka te yaya lobi ya okoloba na nga neti nini mais oza consciente que non osala ba vidéo bozalaka normal mais toza ba master eza normal eza lokola lelo okoki kotuna nga ke Karine tomona bino pe na ba vidéo tamsu na Cynthia na oloba no ke aza camarade ya na nga aza mukolo na nga to bande kozala no wanga na te tosala ba vidéo azaki meilleur ami na bono tamola partout na ba butu solo bi meilleur ami oche Yvette Kalombo wapi meilleur ami kunet na 2017 na ba début au club chatatanya mabedi so che meilleur ami est-ce que moto alo kwa sac na yo e ande na koma na Jael Show lelo oluba na meilleur ami na nga Jael Show donc pona koluba ke at yaza vie na nga nanu te nanu aza master na nga yango na pesi exemple ke soki na bito kanga ba photo te to saba vidéo te na kosi to kanga ba photo to saba vidéo po to zaka ba master ki master simbite to bebani to panzani yango na biso prévenir genet na Cynthia camarade ya na nga to sala ba vidéo to zape na ba photo mais net boye na équipe nationale afia la pongia la muki abi mami na lingi na mona Cynthia te ba ya ni pe ba bisinga to lingi to mona te na manike na bengani yepe. Oui, bah, appelez monsieur comme il est, nous va sur le banc, on va au CPLA, je vois laquelle les mamans sociales. Balinga fait, il y a un maman bébé, c'est quoi? La baronne, qui est non si tu bengana ou bébé, tu m'as pensé bien, vient à bien après tu content comme calaté, il colle à $500, il y a un pensé bien tout la vérité, tout le monde côté. En fait, moi, le quoi, vie choisi ma tata, Ange Céleste, il faut tout respecter à Baron parce que vie baza, mécène en fait. Mécène, on va ça la temps sous tout chamon parfois solo kitoko, tom so yen ndak na monument propre, ils a grâce na bon, on va pesa psuka mbonga mabangati. Pour M so rappel na obela na osa émission thème, via idée pour obela. On a ce qu'on va que boka il bangande via idée. Ti ba vient na psuka Willy Musheni ba tika abisote. Wana en fait ils a archifo et mambalo kutebi ba lobi mon point, po via moi mobile. Angelica m'a donné na ndoka bela biso mbongo, a moi si ba ba lesbienne. Pour ani po ba comprendre que azande na mbongo ka ba omoni muto azana ngote. Tozana ba te belé o bango nyoso ba yebi ke ba na ngote po ni batanga ba komona bonté. Batangi ka ba komba bato ba yebi ke a dollar et bimak. Pour na ko ça et pas vie choisi taram tatindi les questions d'Afrique du Sud. Ah voilà. Donc dollar et bimak so yebi c'est vient na projet so petit passe à la maison. Soit mon projet nous est bien OK na soutenir yo date tel benganga to via za bongo via zane en net elle ko ba Fabrice Sente ka boss américain celle boss 2018 alinga yo kanga na lelate et puis ba modèle comme kabelanga ba mbongo comme na idée osanga mabe. Mais la baronne moutoupe quelque part beaucoup comme ça le boss ozobo akiwana on a biso tanga kombo ça été par rapport à kamso sur to solate lo monte tout tanga komboté mais par rapport à ça oui ngana ko confirmer bois kakaye o benganga yo mo benganga la baronne na mono api na peso ta $100 à dim pour na boss Fabrice Sente ka boss américain on a pese mbote Fabrice Sente ka boss américain to megi quand la baronne a lobby même abi mutema bino na relation pas vie choisir ça man kilo boko mais incrat on va ko finga ma bébé ba ça bino to en plus payer pe mutate ka bino to en équipe nationale te wana so alobi bongo akosi nde ya mila badia badina ba gene nga mila nga ngote donc peut-être même amsuna sa kuiti pour kuiti déjà za ko mona batu dede muto amako ba yo mona de peut-être yangolo ba bien maloba dede ngano tinde na boy à part non ye mani ke pour ye fona respecter pour un maman prince to ba la prince kalata le quelque que ça ba cha li ba la kalata do alukwa mabukilo na bona gafeli na yo futa taba ezwanga mutu tara janvier mpiaka omoni nano nga Karine banda na yake journée c'était me banda na kola na batekangati on a kamunoko makasi ngaso na lingi mutu yaniki ata azane lokote non ça pe mission ke mi kolo nga Karine mokonzi na okipe na yaniki nga na bongo na ça ba jete ke na yaniki koto na Blaise koto na nani na sala ngote ba jaba cc donc nga no batekangati ngaso ba banda ko tekanga nengena zana ba divan ko teleki opo eza 5000 donc ngaso ba bandika otekanga no bando vanda na ba divan ya ba 30000 landako ke ya ovandi la kaka na sala agent te mais la baronne par non par bonne ba refla ko ah non marié na pesi mbote na madame na ye na bana na ye fait choisir à marier soki yabi ande ko te kabiso pa vie siko mukolo abenga biso to zate seke yepe ba livra ye mais c'est que vie pe mais le ba la micro la o abi ko la na te ke ba benga ka venanga na sa vie wana ma pele ka cc
te oloba kasi wana oloba na basimbili ki be hypocrite po azala ser na biso avanda na biso ayebi ke Karine aloba mingi mamwa malamu ayebi pe ke aloba kate me hypocrite mwana mabe preuve ani bomoni wana zongi akomo misa ba vérité oza hypocrite po balaba nga bo omoni donc pona koloba ke ngana za kutu même pas na intérêt à kokosa to ya bagisa po bachelinga mundu kite so na lobby vérité muta obetanga zati ce qu'on a na masume bele pa nzambe po ni na bagisa su masumu donc ko bagisa su masumu te donc o ngana yebisi yo yango wana vérité donc net nga Karine batikala kote kanga te nga Karine nanu na teka mutu na vie te donc lingala kutonze bat ba comprendre bien te yo monika mamse comment pe ba lobi likambo bi ki alokuta o répondre te occuper pete bato aloba kite non loba te po non loba nini eloko ya lokuta po ba se justifier na likambo yebi ki eza vérité o eza bongo donc eza non ba n'importe quoi ba vie choisi wana na bisio Yannick so to ki na ba vie bongo na presque 5 presque na bité ba Frédéric ki me mabumu eza bon minene bongo te. Comprenez que là, la Karine Bokonzi. Mais la baronne, tout le monde peut casser. On vient au foot et l'homme, on va cracher dans l'iboumu. Va dîner à mon opération et à ma foot. On va dans mon sindé dans l'iboumu, bon, Freddy. Moi, c'est qui basi balé. Quelle heure on a aspa mobile, on a l'iboumu, n'est ma coco quand la scène, est-ce que mon bas bon, tina nini. Mais ça m'a de Londres, à Sota la Bisso, allez malo me à Londres, on a bambotino, Élysée Matondo, maman à grâce, mais la baronne, tout le monde peut système à tête, tu sais bien le logo à terre. C'est comme si on a des non, comment on a pu mener l'autre là bien dit. L'autre là dans le salon. Il doit y avoir ex Yamati. Ah, Yamatine. Qui boba Yamatika son. Sia. Matika son ye mon onda za bon moi ti akokufa. Na ebi lobinete. Na pe nzambete. Mais non mais kaka koloba. Nde na ebeli lobinete mais avant ko malelo quand même passé ne ce non que zala honnête. On a eba matika songo et pas vient nga Alain Nzambe. Omoni Alain Nzambe. Alain Nzambe za vient nga ya dicap. Ya nani? Dicap. Nde nani voiture. C'est congolais chanteur mon leader pamba leader makasa 5e génération mboka na biso. Te wata na bomo yo comme c'est leader à makasi nani na paquet un paquet. To ke no mama matito to succès. Pour leader à makasi tam so sia beta mutu ana likofi ana paquet. So azam li ya makasi ana onte se kana portefeuille anango. To ke no histoire matako to succès wana la baronne. En fait, vient dans Alain Nzambe, bambo te place à na musika na Paris. Voilà. So ezaki ka to ana vie Alain Nzambe zo bisanga garçon mo kalo bakana kutanti na kutanti petit na ngamabe. Mokolo mo na uta je crois émission numérica. To vanda na vie na Alain Nzambe ayileka pe na émission nga. Asisi sko to vandi na ito solo la. Oh. Maman on pas présenter nga ke petit na nga kombone mati mati abi nga tala ko na TV. Andota nga na numérica. Omoni so Henriette Kajinga abeli. Ando esko ko fulanga wana nga kutu na journaliste te na espace te bat baby nga te so ka ya beli mbamo samedi bengi na chaîne muto sala ngo Karine yango kote ba benga nga ndakala po Henriette Kajinga bando bengi l'éléphant de la presse ndinga za kambinga munini nga sko te mana ki pena mukie babi ndakala de la presse donc ezala sko bongo après ya ebisi nga bi Karine il faut ya internet nga ebisi ndi ebisi nga internet et l'équipe TV omoni donc a vraiment parmi batu on que le bano que ceux bat ba nga sur internet azana omtali boso mais on est na internet. Oh, ayela nga sango ayambanga ndepe mutali boso baserango aya akosela sarafio na kutupe makambe pana nga sarafio na sale misema ngalobi boy alobi kutu na yo ngasko sarafio na il faut zala mutu to se kotoya nde no yeba de kete yaza ka bena finge boy poiswai la baronne tomo ki na soka question ka poto chité déjà ba sala nga sine Eliezer o compé trop ko comme sa papa chéri fait rigola la peu gagu da to lo bate batu déjà ba yebi masa mon Karine mo kota mo image rete watanabe so papa chéri comme se mikolo ke no grand chanteur leader à makasi yora mutu tia ki songi que no Jaël Shop manda kwa RG
yo pe kaka mutu panza libala lelo ko mokene okusa papa chéri te ke pas akona pesa pe quand même et puis yo pe lisu pe kaka Karine Mokonzi olongoli les kechu na site wadol et pas ya noli est-ce que maman c'est normal maman bolingo na ko kotsa batu na kati vie sentimentale na ko kotsa batu misu na kati te bolingo ngana noli imbécile no ya noli te yanga nane ya yo na sente partir à maman cette ngana sale ke no na balongo na kanza ko bi bolingo ngana ngo fingisa noli o ya moi ouais ateka nyampo non en fait ezate ke mamba bolingo na biso na koti si bato na kati te musala ezavia mutu nde baba musala ya papa na mama donc jamais kolinga na salelo mobu et baby c'est la même yaniki musala atakutu na ebiote je m'en fous maintenant mutu ata conscience nanga dans un kimia te ata même nzambe na lola poso na baby c'est le musala el roi oloni nzube obuka nzube mais nga posa nanga kaka na lona malamu pona buka ka malamu e yaka na bandenge belini en fait nga problème nanga ki ya lekechute ya wadolte ye moko imbécile wana ya noli momta koti sabango na makambo bana bat bazana makambo te nga problème nanga ezala ki nga na to solo la bien to zalaka ernyoso en ligne na WhatsApp nga na ki na ba problème na senti o eza normal ba tous ba na ba problème donc ata na boye lelo na lingi mobile na pe to zalaka na ba problème et bon on est l'accès to kabwana te ba problème ezara ba tumpe mbazo a solution yo mutata ata ya ebiso ke bosa l'émission na ndenga na zalila kana yo to sola bien okyo ko minanga na WhatsApp ala baron non ça l'émission na senti lobby na yebata poto solo la ernios o komelinga te soko bosa na ki bosa la émission bo sisi komela tanga ke la baron non to yamba senti émission ekota ta lobby to lona pokwa na yeba poza mutu nanga poza zaki mutu nanga te non tout non te posa mutu nanga te mais tellement que mutu nanga to solo la to bien na moni on a kamwe mukil mo baba mona ba image na internet na se sacrifier na sa mo ina ba choko na chaka ya pasi ya kini mais na lata matanga maman ba nolinga mona maman noli na ebi nzamba limbisa que son âme repose un peu maman namso ba maman kutu bazal raté mais na lata ngo pon natali ke to yebani na musala metoko mi famille likambuno ya likambunanga na lata ngo pon otaka ndeko nanga mkolopi ko zwanga osunganga au monde ba niveau na zulaki parce que non comme que na niveau to rana yo o yambi senti bo sale émission pe sili na surtout que émission na internet moto liboso aloba na mambo émission wadol naza na plateau na RTGA wadol atinela nga lien mami eza bezi to émission Nathalie Boye titre Cynthia quitté Karine soki pona ba kindumba so ba konni ba kuma na ki na plateau na continue en émission Nathalie on a WhatsApp Nathalie on si na continue émission na RTGA na sisi et na sisi nazo appel à papouche wata na poto abenga o star ndeni ba boy en pleine émission boy en pleine na bien ngote et singa so bien ngote ko ça l'émission te que au finga to répondre benga ebo solo la lokolo bi boki na ba problème c'est normal ça pa émission pour bozo na ba problème benga ebo solo la Nathalie ngo mais pas hein et lo ka grave so ndeni eza juste zoua façon na loba eza ke muta sali zoua et puis ba lobi ke yo komi kindumba yo okomo bana ba musicien boybe babité papouche vérité na bien ngote na bana musicien monter kindumba na selwe OK nande na komanda kuna oloba no tile lunzamba likolo non na tele mission na mumbate ezala ka bandota na ndambu babengi yo ikati na talango mingi na ba video bat batinela nga ba ndambu mutasala ko musala na mingi bibi kapinga atina ndam donc pona oloba kedi nga moko na sisi ko régler na sentito yo kani ne na ABC na komela na WhatsApp na koki kola kiso pona ko sare na tunyanga biyaya na problème non comment koko komati na niveau au sein l'émission na senti oyeba epona ngam na la kisoyi ata yem tabinga ki obosa l'émission pourquoi ata kokomela ngati zelo mona à répondre ngé lo côté et l'équipe des journaux bi senga bi lokolo zo le répondre té c'est que mambosali o conscient et net nga soko bo bandana nga guerre est-ce que bi que o kokate alinga sa neta banda ko se expliquer nga problème nga na singa na problème nga problème nga zaka comment au ça l'émission na son que nga na yeba mon problème nga côté zalaki nga informer avant ça voilà nga problème nga quoi ezako to pété ko senga en permission o lo bananga oui parce que to solora erno so to solora te no yeba ki to sola mingite o bo mais nga no erno to zaka en ligne o moni loko mbala ma ya bota courage ya osala soki pe mission na téléphone
wadal na lekechu suspension ba ça ba télé-réalité teti na nouvel ordre so ba sali ba rozo et albiko suspension te ba okotra na télé-réalité teti na nouvel ordre bana batu ba respecter teti na suka ba loba na epe babi ke toarana yo toarana Karine kolanda likambo Karine ana torte et lo yo sali zarate parce que orana kinya to mona yo na Karine bo matrande bo kitaka boza boye omoni. Mais comment okoko sa muninga lobino pe na ndenga mabete muninga tunio yo ko sala ni yo ke biso to sana télé réalité te onande ni yo na poto biso to na kin tom se rappelle o kepe pas prêtre mo be matolo prêtre ngo a muta la baronne pas soliste biso do to bi capé biso pe na ba branchement na biso RP to chapé la baronne et chapé ka moi pour moi équipe ne baba igno fait la force ndeni yo luko kabola biso olata o solo la tana master no Karine bobo mamoto yo zo pia pe décision que so to sana télé réalité o longo la biso Boma moto la baronne mutuno bana bato pendant 1 mois ba senga ke boma moto la baronne mutuno ya cheki teti bana na baba mi keta le ketu na wadol ba tali balobine ke la baronne mamnyo sa sali la so lelo c'est la baronne boy c'est que biso pe lobby po e alogola ndenge balobaka o eza nzete ya mai o sali ngo besko o yokauka o chango ka almet be tia epeli ponza itama ikutu ndepela kana pasi me yo komisi yango koni po bomo bazala balekachu bazala ba témoin ba mono na samo ina kendati na ba cimetière kitambo na to bandana ko luka corps bat ba yara jour anine mais era luka corps bat ba journaliste bazala te to zanga na elo kwa madame messieurs pona ba lamba même bat ba lia ba lamba na ndako na ya Patricien alongwa na ndako na so 21h na ba accéléré prime ti atambonga transporter pour anini mutunanga Yé moko yabi apesanga combien pour balamba et puis à mon avis loko ya combien $70 ngano to na kin $70 est-ce que bat ba ko meli lango à boire muto liepé moi muto Thompson moi boulette moi mikate moi likemba moi mayonnaise moi pilipili na $70 bat ba yaki ata ba 150 donc yoko sati bat nyo so liete bat musupe ba boya na bango kolia mais na bato ba liaki yo wakana kini papa moi muto Thompson qui bat bazata tam so ata to chata 50 personnes na $70 aux assir na $30 à pamba so ke kana shabana olia makemba Thompson o meliso ba prémisse au check crédit $30 au foutu transport ici mais après ça $70 non ba liboso caméra est-ce que ça combien oh monta kuna bakisa na ebite pona utiliser na blo na ndako mungu abache wana mungu ranga est-ce que no bagina sombela ge mungu abache na blo te yanga no yandako oil bakalingeli biloko na micron yanga so na lena na nini na micron te eyo nani na gina friteste to inga to utiliser makala basomba na mbongo apesa ko tuté mikate wana na mutasali na ba farine nyonso na montana chako tu na ebite pona utiliser na milanga ba mayonnaise nyonso mataka ya ba bilanga mayonnaise nga ya na armoire na kyo na caméra siko to kotina au moni ba blona na chaka ba provision mais natali ke mutu nanga et loko nizala bien européen na ba stress à dépenser déjà belé ko somba ba flair ko bongisa wana moni et comme on a suka to chai poa et likambu et kwele liweza pona mutu nyonso donc na sala ngona bongo na kota na ba dépense nanga na sala combien de tours sur 3 tours yo zo biloko no matana biloko à $70 à payer et ça 3 tours na voiture ke boye bozu biloko lia et mati bozongi su boye bozu 3 tours et ça mais na sala bongo poni na tala ke mutu nanga mais na suka nango bango bana na baleke tuna ba wadol ba vanda ndi batala batali ke ti na mamba matanga to mona ndi la baronne assistant na biso ba tout ça na site no to cotiser tate to chelo te mais la baronne a che nambongone a cotiser na ya Patricia na ye donc na biloko nanda ko biso mo ba témoin ale lelo futie boy a fingi opete a tunyoka ke poni no sala bongo ko satanga ki ala baronne na bosa na ki ko zoma bete yo amutu nango comprendre na ya mbriye yo ebi kaka poto stress au meilleur zo boya na ko répondre et puis maman sali émission o so ba koti télé réalité ni na olongo la bango yango moni na bana bazo décision que bandimi ke na salaire au foot a bango bandimi ba perdre mais ceux dans zakata na site benga ba ke olongo li bango poko tsama na site no Dieu merci na na site te ya te ke na longo li bango ya ndiki ba batu ba sadi ki bomoto lelo wadol ana site côté Pamela bando salana ye wana wadol double brassard lelo leketu ana ma mission et pas camarade na bibi kapinga donc pour no ba bazo pi ba salaire na bango ba sam sala donc ngana tikala ezama mbuteke ya bolingo na to koti si batu te ezaki makabia ki amitié toza ba master moi respect zala wana bref ce qui na mususu lobaki nini papa chéri comme ton papa comme ça papa chéri trop maintenant est-ce que yo muto longola Jaël show et pas réalité na boma libala réalité na pesa ye conseil et aloko lelo nde na za boy même yo yenik so yo kutinga na position mo au pianga pe boule la baronne
kamoni onze jo o sakano miyeba oza mwasi wa mwasi kitoko vomie bima gel shona ndako wana omona ndako mai omonaki ndako maki gel shwa kamara na nto ndoza ne o sanchu penza ke mutu santé ezosila babeta ke biso bavi na biso topona via choko biso bata choko so beti biso ekomaka mauve tant c'est sali vert gel akoma ba mauve ba vert on dirait so nignon obeta ke obala yete famille na ye ba yebi yote papa ozui quand même moi sango atela nzoto fele ernyo solingo mateli respecta tati poso mateli chel e obimsa dollar mais wana obimselo te pona bolingo mutu anzimi azala nayo après lingo komisi sko kwa mwelo mo okomino ko binga ba journaliste mosusu olingo sasa ba ki bombanda tam susu na ba grosse mouli ok grosse mouli a camarade na mais ba comment na ba niveau ke ba beba na pona mobali ya netinga lelo so mobali mo inga panzanga na gel il faut na l'intérêt notake a gel kamana na asunanga na ba conseil tam suna na nzala gel ina voiture na zwinga to kial dar to lié donc pona beba na il faut na mona pe mutu mabo ana mbongo ba jeep bani na tel kete na beba na gel pona zwa mituko mais malheureusement na gel to beba na te po mo ebisanga bi karine ngana camarade no ti o koma mpaka moni ti o simba nzete mabeliwa au moins modèle o changer ba camarade wa kana ngo changer ngati na o latte lo kwa sunzu do alaksanga ke akota na famille ande ko nanga do to beba na te gel ndeko nanga do copine nanga privé na bimisa na ndako na te ezake na mona ke aoki mabe manque à respect aux arna gel nandako sco ba mona ba journaliste bo sa ba télé réalité bo kanga ba photo iza o respecter tu sais que bolingo style quel ko bolingo style gel nandoko kanga mana tamsu na makasi tamsu azota bolingo ne moi mawana mais entre temps est-ce que bike so sans bolingo za ko za aveugle so sans bolingo lingi mutana mingi yo zo mona aveugle yo mona ka to ko mana na suka na bike likamba kama na ko kata beto zwanga mabe na bi kamera na mama mitala wakina santote ozaki na ba pembe ote pour point nini ata pakoli mafuta tali mais tellement moral ya bien te wana ba souci obi makama bi ne bisi o sal resu be émission te o tika pe mamborobina mais o comment un journaliste internet o yamba ka batute bando vanda na ndako bima okokufa po soni po tala muto mo ngamba sa na internet azo respecte te c'est que bolingo ezate bima o ngana sala na pese conseil ngana panza ba on te soka linga mo sine e ngana lobi na mo sina bima e ngazonga ke non chérie limbisanga tom so ezaki be erreur boy asala on te poani do po ala kisaki ils sont fou. Avant Dieu merci le gel yona zongeli musana santé kitoko auto sala anniversaire to côté ko na ba roba soirée to kota na piscine ya somo ko tetikala o sala maté donc pour non lo ke soko lobi ke na okomisa papa chéri na bomali bala gel mutana pesa papa chéri apesa kazane asa simple porte-parole a pas porte-parole la zane apesa ke net nga na age na ngato lelo ngana komisa papa chéri te ponga na zo banga nazaka na tana tinga donc bagete yebo kwa yebi ke ayebi penga bien amona ngana BCBG on anniversaire papa chéri ngazaki même na podium yepa zaki na podium ngana mati ya kiti po anya yebse ngate ke kita lokwa yaza na lilo befaka batana sécurité bo kiti sa BCBG ya JB bango nyonso bakoki kolongwa ko banda na chef sege tina mutasuka ya bakolongwa BCBG za JB BCBG za nanite la baronne to comme na suka merci bande to hôtel biso banda merci à Johnny Mundeke Mado Mundeke Nathalie Mundeke bande ko to za connecter cette tindika moi bambote watu batali biso libana mode la fête bike mbali boso mais za mba suka kata tindika si ngamo na mto tindika makasi no bando le kaka non bambote un grand merci na Fabrice Nteka boss américain Junior Kabananga Oko sa meilleur buteur vient nga Bobo Beloy un grand merci na ye un grand merci choisi ma tata Ange Céleste Germaine Olunga maman présidente Tantine Esther Malonda madame Christine Mons maman Paradis Angélica Madeleine na do basa famille bilé ce no bina bando bois kato lala mais le roi tindika pe deuxième soin et roya no kote batana na c'est bon la baronne merci bando tout la biso libana merci les amis de la bébé de la presse va veza ya Eliezer déjà comme on caméra na bangi na kasi ndeko Eliezer chansa bande ko tuboza libana puis bo s'abonner merci refait qui sombe papier mais c'est no tindika biso boaka ba mike poani kuna Eliezer bébé Eliezer ala bisote ya moras ya professionnel ta yo pour beta bena OK non c'est bien te musala qui est bien musala les a acheté et na lobi na ba mike na lobi par rapport à âge mais musala bo sala mo na miso batu et résultat mutu ba pesa na musala pondenga filmer biso bo se na fsi batu âge ne peut-être ba ondimate ba bika ke ma caméra papa mo li bomunene ko Fredi Akimba Vandi Nzoka. Merci beaucoup, comprenez que c'était Karine Mokonza Baronne, on a ciao.